Fali bakundeli maman ya pamba. Maintenant bakomi copier na internet. Bongo so bakunda bandenge bakundaki ba parents ya signé le cœur bakundela papa na maman. Jour signé kopunga yo za bandenge. Ngai mingi foti mingi na pesaka na ndeko na biso Fali l'artiste musicien Fali par rapport à niveau oyo bakomi lelo. Je suis pas sûr Fali Kofi Olomide banda Fali à quitter quartier latin. Kofi en écran la télévision pour nous ma paix ya Fali. Voilà évité qui sinjora ba bengana na la team Wata pour na bilobela. Héritier Watanabe a révoqué qui sinjora pour a Kretiaka Weranson ou azali papa héritier Watanabe. Chers téléspectateurs, tout le monde a hérité à Mema qui s'injora à poto à Tamoussa et à Tamouké, à Tamoussa et à pays Europe. Mais gaffe kaka oyo à Salaki na émission ya Ken Pianaso émission na Rwanda ko chrétien Weranson en tout cas hérité Watanabe à Longola qui s'injora. Bon c'est mais tant que confier au tal à mon niveau standing moi c'est moi le quête moi ni n'habité kuna faire ego la zana maison mère yope megano yemba vraiment éviter megano vraiment non megano yemba non to vraiment voilà confier l'homme à l'époque Fali pas bête si babilo on a papa Eric tout témoin maman on loba Modogo témoin. Basole wanga ba la témoin. Fali ayemba. Malga koma kate ko faire le but no peso moi ba itinéraire mo be sala ko yemba malamu. Mais aussi le temps ba zoyer na orchestre lokola Ken France Télévision, Nemara. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, vous informer, c'est notre souci majeur. C'est le vôtre Yannick Wenge. Sorbenga moto atona kibonzambe osalanga malamu le père de tous les journalistes vivant en foot d'ici toujours dans Aranasengo ya royeba ke boza tellement ébélé bozara tellement ébélé dans le monde entier Kinshasa Brazzaville boza na Paris na France États-Unis bozo benga biso na Québec boza na kati ya Chine na Hong Kong boza na Liberia bobenga biso bokomera biso na Cameroun Brazzaville Angola awa na kati ya Afrika ngele boza tellement ébélé tiré de kimia ya kolo engela mabota mwabino ezali Yannick Wenge na kati émission na ye lokuta na musique na zakana sengo ya weba ke boza tellement ébélé surtout tant bozo koma bo benga en tout cas et ça la malamu mingi to ba ke musala ezo koma merci beaucoup na confrère tout ba concert tout ya monde entier ba congolais o to ça ba misala moko na pesi bino mbote sira ezo mi bino Yannick Wenge tata ba pandisa en Afrika ngela pesi bino mbote place bozali tiré de kimia Evanda o mabota mwabino. J'espère que Mikolo Bele tout le monde en était. Donc, bisous toyaka toujours soki actualité zali, soki likamwa kolobe zali ne toyaka toujours poto meka kosolo dans la carte émission biso lokuta na musique. Chers téléspectateurs, lelo naye pona beta masolo a malonga. Et loko oyo ezo sa l'actualité oyo batba olobela ngai pe Yannick Wenge moto atona la kibonzambe na bitena ya kosala analyse selon Yannick Wenge bakisaka moto oyo atonda na kati na kibonzambe na yawa na sala analyse par rapport na minute sur internet eza ekiti e mati ekei ezongi nini lisusu kuna Kofi na Fali Pupa ba problème lisusu oh Kofi akunela Fali Pupa ba parents en tout cas. Chers téléspectateurs, naye un peu tomé un peu kosola yango na kati émission na bino oyo lokuta na musique en tout cas bofungola mato iboyo kanga malamu. Chers téléspectateurs, sorry na boy mal interprétation
matisa volume, bongisa télévision, bongisa téléphone, bongisa longola mo ba crash wana po yo kanga malamu parce que na yo vraiment na yo ko féliciter muto a fingi ba parents ba ningate. Chers téléspectateurs, na yo te ko féliciter bato yo ba lobi sur ba parents ya Fally Ipupa. En tout cas, ba parents basi ba kufa batika biso en tout cas paix à leurs âmes. Bazaraki bato baboteli biso artiste munene Fally Ipupa DiCaprio la merveille oyo ça peut musane kitoko na minute oyo na Congo alors ngana koya tepo na appuyer muto aloba ka kundeli Kofi kundela ki Fally Ipupa ba parents na ye je suis pas na ye awa po na bongo te ya na lobi boyo kanga soki bana bazo chamo makelele vandisa bana kimia boyo ka analyse o ngana o sala mokolo alelo. Chers téléspectateurs, na obandana nous na Fally Ipupa. Fally Ipupa numéro 1 musique congolais, Fally Ipupa azana ba jet, Fally Ipupa azana ba rebelle numéro 1 nini nyos tout. Eza Fally. Ce qui vraiment que makamwana ba lobby et suyo au moins que ça lui passe parce que ba toucher ba parents na yo. Moi je préfère ya ozono mbongo ya ozong c'est alors Kofi. Tout n'a qu'au faire le midi, combien obimisa pour na kunda ba maman nanga, combien obimisa qui ozongi sinon mbongo wana, j'espère que place wana moi gaffe aussi là parce que la mission d'internet ozola la té comme kaka ko faire kundela ki Fally Ipupa ba parents na ye soki ndeni côté comme yote la ba parents ta kunda kaka maman botika batoyo batika biso ba pema na kimia parce que nzambe asi azwa molimo na bango biso bato to opema to vivre to sola entre biso na biso to soit na entre biso na biso to kotisa bato batiki biso bato mwa mtu mswa leki na télévision lobi Fally kutu bakundeli mama ya pamba tande bakomi ko beta ngo tangwa bakunda mama ya pamba bongo sini leki ya mtu bakundeli na papa na mama yozala ndeni wana ba congolais ba congomani ba chroniqueurs ba chroniqueuses o ba mesana koloba babi on a bata Fally balobi Fally bakundeli mama ya pamba metande ba komi copier na internet bongo so ba ndenge bakundaki ba parents ya sindi le cœur bakundeli papa na mama jour sindi ko bunga ozala ndenge nini ngai mingi foti mingi na pesaka na ndeko na biso Fally l'artiste musicien Fally par rapport à niveau oyo bakomi lelo. Je suis pas sûr Fally Kofi Olomide banda Fally a quitté quartier latin Kofi à l'écran na télévision pour na koloba mabe ya Fally. Ngara yebi ke kisinjora ba bengana na la team Wata pour na bilobela. Héritier Watanabe a révoqué Kisinjora pour Krechaka Weranson ou Azali papa héritier Watanabe. Chers téléspectateurs, tout le monde a héritier à même Kisinjora ba poto a Tamboussa na Tamuke, a Tamboussa ba pays Europe. Mais gaf kaka oyo a salaki na émission ya Ken Pianaso émission na ngwana ko Kreché Weranson. En tout cas, héritier Watanabe a longola Kisinjora. Bon séjour en Afrique du Sud. Héritier Watanabe a été livré concert à Onakata A11. En tout cas, il est qui kitoko impact avec l'idéologie. Malgré mon absence, mais en tout cas, Tobi qui m'a solo les gars qui kitoko. Chers téléspectateurs, maman na oloba eza président Abisso Stéphane Mabila. La Jobu Makambo, on a Crystal Club, place oyo, ba Congolais ba sepelaka ba mela, ba Congolais ba melaka place ba Congolais ba kutana ba concert pe beta maraona. Bon Stéphane Mabila peso mbote po mto la musanga eloko. Hansinga yani kuwenge Kisinjora ba bengana na la team Wata. Eza po na kati ya émission pamba. Asa liwe émission te mais ba tuneka question moko a chrétien kombo ya Weranson. Alors, héritier Watanabe a longola Kisinjora, orchestre.
Le lot tu moni vi akisi njora komaki akende bozonga dans héritier men moni si poto na bolingo héritier la kisa kie tant a manqué papa na ye qui héritier Watanabe avandisa kisi njora na palais atika mouvement na ye. Mais pas Fally, c'est pas le cas, chers téléspectateurs. Koffi Olomide a fingami na bandenge nyoso. Et pas ba journaliste ya Fally Ipupa. Et pas ba bato ba lobelaka artiste Fally. Ba fingi Koffi. Koffi avandega na tonga mona vidéo kuna bimio Fally aleki Koffi. Fally aleki JB. Fally aleki Wera. Koffi asalini. Koffi avanda boezaka kombo ya Koffi. Donc Koffi asala mabe nenga ndima ko bimisa Fally lelo to yeba lelo azala numéro 1 ne balobaka lelo aza numéro 1. La vite so Koffi mabe nini asalaki. Yango elo mingi na yaka na lobaka mingi elo ko boma ndeko na biso Fally l'artiste musicien les entourage les bateau ba lobelaka ye. Parfois, il y a des gens qui ont été kombo ya Fally. La Koffi, pardon. Et tout le monde a une réaction ya Fally te ndenge batuna ba obima ba lo ba Fally aleki Koffi. Réaction à Fally ezalate. Azabiz kakipaka kokolo. Azozela soki muta fingie to muta lobi ke disque do lokuta ake okangisa mbangu. Alors c'est ça muta sali analyse na ye alobi na kamwana nzela e komi ba menace oyo ndeko na biso Fally azelaka na komona ndenge bato bazo chrétien vieux abimisa yo Fally azo lobelo te komona ba Alexis ba ndeko bele ba journaliste ba oleka na télévision ba comparer Fally na Koffi Olomide donc bazo comparer moi na l'équipe papa. Parfois on a âge. Mais tant que moi na Fally aller à la télévision, qu'on va que botika ko comparer ngana papa na ngana père na ngai. Tozo réaction à Fally te. OK, tozo zela. Fally le loi aller à la télévision, allo bakeno bato balobaka ba finga mikolo na kombo na ngana atinda ka bango te. Bon le lo commission bango simba ba parents. Je suis pas sûr que Koffi dans lobby ango. Ils ont battu des missions dans lobby. Et comme Mamou Belé. Tout le monde qui est piana, Foukami à lobby Fally, pardon. C'est bien. Fally, son qui message à Ken Piana, Zongisa Kasimbongo, oh, Koffi Olomide, Akundaki, Baparanayo. Parce que, Namoni Ken Piana lobby ango, Namoni Bandokebeba au Lobango. Ce qui m'a dit que Koffi Olomide a kundela sindi le cœur ba parents que sindi le cœur soka lobby lelo bako rappeler ne ba kundela ba parents. Je suis pas sûr que lelo sindi le cœur akobunga nzele pe Koffi Olomide to pe batu moko ba lobela sindi le cœur ba no fing ba lo bakeno sindi le cœur aleki Koffi na koyemba to na succès to na l'art. Moi je suis pas sûr. Likamo Fally ne aza auteur nango pe azana droit ya koboma moto oyo capacité ya kosilisa ba actualité oyo parce que ba actualité mususu ezaka buzo ba oyo bimanga na Congo actualité mo bozanga tatina Koffi akundela ba parents ya sali ba bazongisa soki mbongo ebo actualité moko ezanga tina ko toucher na ba wei botika ba kufa ba pema na kimia botika bato nzamba zwa milimo na bango bapema na kimia ke ko dérangeaka bango chaque jour na ba réseaux sociaux soki Koffi Olomide azaki mabe mais lelo to ba Fally te tozo ngenga normal soki Koffi Olomide azalaki papa mabe mais lelo biso to ba Fally te mais lelo pe bino bandeko bolobelaka Fally bomona Fally na misute pourquoi na lobi bongo Fally Ipupa aya test na quartier latin loko la danseur Fally aya na quartier latin mais tant que Koffi otala ebo amoni mo ba standing moi c'est-à-dire mo loketo mo ni habité kuna faire rigolo azana maison mère
Yope megano yemba vraiment éviter megano vraiment non megano yemba non to yoka vraiment wana Kofi Olomide à l'époque fali pas beti babilo on a papa Eric tout témoin maman on loba modogo témoin basole wanga ba la témoin fali ayemba malgré comment kate Kofi Olomide non peso moi ba itinéraire mo bo ça la ko yemba malamu mais aussi le temps ba zoyer na orchestre loko la danseur siko mutu ya bongo ye ko ça la test loko la moyembi te loko mobini ya commission chanteur appelé le oza numéro 1 a mona sikoyo bana moko boye ya mikeba lo bakeno mono abimisaki autisaki na danseur comme chanteur alekiye et ça la endenge nini et ça comptait ba galère ça comptait makambu Kofi a sala pour na fali ça comptait ba makambu wana nyos tout soit mona keno batu moko ba lo bakeno mona na abimisa wana alekiye et ça la endenge nini yango mona bilo muso bima e bimi sikoyo o ma muso bima ba actualité o bandeko bolobelaka fali botika pe fali ar mo avant d'aller qui met ça la carrière na ningo sala soki fali so ko koloba na binote botika fali ça la carrière na ye parce que comme ko étouffer carrière na ye ola beta musique na ye ola kende ba voyage o kende wana akomi ko raisonner koto justice gotier sei koto tamsu ko faire au funda pour ko faire makasi na funda au funda soki bana balobaki papa kufa ki soki nini mama artiste akomi ko raisonner ba makambo wana nyonso azo raisonner sur te fois beta musique azo raisonner sur te fois ça l'album azo raisonner sur te fois beta concert you arena yango le 25 novembre dans un mois il faut raisonner yango bo focus nango comment ko se distraire na ko créer ka ba actualité mbuta li kasu yonde ba tshele wana o sanisaka ba journaliste soki o ba okende you arena mais je dis ça bango ba focus na you arena batika distraction ya fali Kofi sali bo Kofi aza ennemi ya fali pour pater Kofi aza muninga ya fali te aza ennemi ya fali te aza rival ya fali te botiki faire ba tshela bino moko take Kofi muto abimisi fali obilo bolo bela wana Kofi sala ba sacrifice pour fali baye fala sana na sika tikela ye ba kokoko atikela ba chama lelo comme l'orchestre na lelo OK musicien moko yebo pa ba no yemba ko bina pardon comme ko yemba pe ba tikeli na nzembo moko beta na album lelo sala maraté lelo ba vie wana ba koma ba faux ba wera ba jibe ba Kofi ba pesa ba misela ba chance ba pela ba misela ba car ya bien ba parler ba nini mais oh à 5e génération ça c'est pas le cas ba ministère ferré ba kemba ba ministère fali ba kemba ba ministère bine filé ba kemba ba ministère ya fabricage ba kemba ba ministère belé ba kemba mais 5e génération on a ba orchestre na bango ba vivant bien c'est le appelé le pangu tongo héritier ba nama ba car tongo fali pour ba car tongo mais tongo pas ba zaki pas ba leader na bango mais tout ya lelo oyo boso ma mise noka ba ketch ba karona kala au moins beti mato na so mo mutuka kitoko alors batu wana ba sala effort ya robimisa bino tant bozo ka batu na bino ba le ka ba chrétien bango au moins te bozo diminuer carrière na bino fallait pour poser la carrière moulai oza carrière moulai parce que nyo so pozo sala ozo défendre la musique na biso ozo pesa pe valeur na musique ya mboko na biso on a sa valeur la musique en na biso alors tous la poto ba ba flair musique na weke ne liboso mais loko zo bo ma musique na yo fali
eza ba distraction o bato ba lobela ne ba kotisi yo moi focus na ba concert malamu ezate na meti concert mo na to landa siko lo mo concert ki concert so wapi boy il y a autotune esili sans siko fallait ayeba na ete so fallait azaki di bato na yeba te na telle vidéo wana mais quand nous sommes aux affalités kuna ba mettre na sima ba luka batala ba changer pile les autres simba te mais pas fallu qu'on passe au yemba. Chers téléspectateurs et loko ezaka malamu te et ça la passe mo na moko bimisi na ba pasi ale lobby akomi ko telemela yo akomi ko chrétien yo ça la passe la place à Kofi soka comme le papa mamotie ba kokunda ba parents wana ezo sala e pasi parce que bato afali bazwa ta ebele ya kofinga ye ya répondra te ba journaliste afali bazwa ta ebele bazwa ta ba émission ebele kofinga Kofi ke fala leki Kofi aleke na mbongo aleke na boye boye aleke na boye boye Kofi alobaka lo te so comme mama en tout cas bo supporter malgré ngai na ye awa ko soutenir te mutu a touché mowei ke bato a Kofi ba ba ke Kofi kunda ba para ya fali na ye awa pona soutenir yango te j'espère que bo la nanga bien na ye koloba moto oyo mutazaki sa sert ko boma yango eza fali pupa komona bato na ye ne ba ofinga Kofi bato na ne ba o chrétien Kofi ba o chrétien ba wera ba jibe banani ye fo apekisa bango ata ya koleka de mission te abe mona ba téléphone yo bo soigner ba langage na bino et comme ça salinga bien na moni mwana jibe mpiana junior aleki na télévision batuniye par rapport ya makambo le entre Ferregola na Fally Ipupa junior alobi ezata ya Fally malgré faire ça la musa na ye mais Fally na minute au numéro 1 alors ça la fierté à musique congolais junior wana bato a Fally ba finga jibe ba finga tata na ye ba finga papa na ye que fallait les qui jibe fallait les qui wera fallait les qui zaki je crois Alexis aloba fallait les qui wera fallait les qui jibe fallait les qui Kofi atanga ba kombo wana mais mwana ya jibe moi je pensais que na kibo wenge na question batuna ki alinga féliciter Ferregola anga ba non Ferregola né numéro 1 mais à soutenir toujours Fally. Le bas qu'il fallait on a l'équipe papa naïe. Mais aïe a appuyé Fally. Mais Fally pour abonner sa carrière naïo. Benga batuno ata na ba téléphone. Yebisa bango so ba kosala ba polémique na ba faire. C'est pas ça m'a bête. Basa polémique na ba bina filé na ba Fabregas autre chose Afrima félicitations Fabregas basa na ba polémique na ba Soleil Wanga na ba Gibson ba tika kokota ba vie na biso ndule na makambo ba polémique ya Fally le soko sala musana kitoko wasa malamu félicitations Fally numéro 1 félicitations wasa musana kitoko en tout cas ba nzemu na yo ça va mais pekisa sikoyo bato balobelaka yo batika ko potanisa yo na mikolo parce que yango wana ne ko sala ke carrière ya yo Fally kita nazake pa président Stéphane Mabila ajobu makambo Stéphane Mabila na kata Crystal Club na Yoville ba chenze mo Fally jeune mo rabingai nazaka wayo mais na baya Fally pourquoi arrogance na ye kotinda bana na ye wana mike ba finga ka mikolo ya ngai na baya Fally na musique na na sepela na ngo Fally muke ba fan na yo balinga ka musique na yo
bakomi kotika yo na komona bato balobelaka yo bakretchaka mikolo. Chers téléspectateurs, conseil na opesa Fally Ipupa osa musique na bien. Yebisa ba porte-parole na otepe ba journaliste na ba changer langage na bango ya ko comparaka yo na ba Koffi Olomide na ba Weranson na ba Jiben Piana. Yari wenge na zaka contre Fally te. Lokuta la musique et ça la mela pona Fally te. Et ça la mela pona mutu nyos tout. Bobenga ngai bopesa nga ba actualité zo leka bobiyebisa nga ndenge makambo esala. Émission oyo esala te pona ko chrétien Fally. Na bandela yango. Yango na bandela émission na lobi na ye kokotela mutu afingi ba para ya Fally te. Na ye kokotela ete. Même mutu aza censé akoboma moto oyo eza Fally Ipupa. Yende akoki kolimusa eloko kosilisa eloko etika. Polémique, ba comparer te ka kundelaka papa, kundelaka maman soki nini. Fally nde akotika ngo soki akangi bana na minoko. Batika ko comparer ye na Koffi Olomide to ye pe na mikolo. Santé sa chers téléspectateurs, tika de kimia evanda umabota mwabino tokomi presque na suka ya émission la biso yo lokuta na musique Yannick Wenge moto atonda na kibonzambe papa ya bapandi sango ya Afrika ngele ngambe papa la bango nazaki na esengo ya weba ke bozaki bele botalanga partout na monde entier bozubi sur na page ya Facebook bozubi sur na YouTube na ba télévision bozubi sur na ba téléphone oyoke musala okuta na émission na biso tire de kimia engelo mabota mwabino zana kata site bozotala émission na ndako bovai na famille bovai na bana en tout cas kimia yankolo Yesu Kristo Masia mwana tata Nzambe evanda omabota mwabino nazali vraiment na sengo ya ko présenter émission ya lelo lokuta na musique na pesi merci ebele na Nzambe o apesi biso pe mangai na bino tomona na mokolo ya lelo en tout cas eza grâce au epesa melaka mutu nyonso tu te soki okomi mokolo ya lelo ozotala émission oyo tika te Nzambe Azaokumu makasi. Merci beaucoup soki bosepelaki na émission oyo. Bopesa merci na Curtis mona muke mena maboko ya mikolo yo mtazaki na réalisation azoki souhait makasi pourquoi pas na trésor mbelenga Tracy Pro la même magique capable de monter 178 images par jour. Merci beaucoup na bato bozaka wana bo tala émission la biso tika te kimia yankolo e ingela o maboto mabino. King France Télévision, Némaram. Salande Makam.